Qui dit solo, il y a retour, il y a Martin Fayoulou Madidi. D'abord, on a préparation. Est-ce que c'est vrai qu'il y a raison? Oui, le président Eli Martin Fayoulou, pour la retour, il a confirmé. Bientôt là, le président Martin Fayoulou a retourné dans la ville de Kinshasa précisément. Qui que Ndeko Soka est mise en quarantaine. Donc, est-ce que vous reconnaissez vraiment qu'il y a parce que dans les États-Unis, le corona, ils ont cassé. Botika Bioka Yoka, nous rappelé que Congo et les États-Unis ont un contrôle médical. Si vous avez besoin de secret, Bameka. Tout le monde Ndeko Fayoulou, Martin Fayoulou, Azate, n'a pas présidé marche. Bon, la mouka est à moutouté. La mouka, c'est l'esprit. Peuple congolais partout, Bozali, se mobiliser pour lundi le 13. Moutouako Sabinote, Baka Songwana, ce sont des venants. Au Bayana Mboka, Oyo, Bapesi, bureau climatisé. Azo Mbongo, ya l'État, Azolia. Peuple congolais, Azo souffrir. Abi passe ya Congolais. Bita marche à le 13, Tozali, Ezali, Bit Nango Ezali. Bandegonangai, Toza ba Congolais. Toko Lingate, un Congolais qui a dit sous président de la République, comme M. Kabila. Ou Babenga na comme soi-disant Kabila. Mais ngana ebité Babenga na comme mon Kobazako Benga Kala Hippolyte Kanambe. Mais Corona, Zaka pour na bato la muka. Ou bien Zaka pour te bato la muka bimate. Tout le monde va partir, mais va manifester. Va manifester. Propagation quoi makasi papa. Balobi komi kozwa na mupepe. Échanger les sous forme. Mais quoi makasi ozo bangate. Et quoi makasi ka pendant que bato la muka bato tambola. Pendant que le peuple congolais va décider que non, Motowana va placer dans la tête de Seni. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission socio-politique, culturelle présentée par Doriane. Autrement dit, la fille intelligente derrière la caméra, là je vois Mira Kindi. Merci à vous, fidèles internautes, toujours notre souci, notre devoir, c'est vous informer, mesdames et messieurs, car à la cadre et à quoi informer, Bino Lelo, Tokiti n'a décidé, na siège, il y a des konabiso Martin Fayoulou, Toyeko Solo. Na ba imboka na bandeko ya décidé par rapport à marche oekozala le 11 hein to epona ko le 13 plutôt marche oekozala le 13 to yé vraiment ko solo là ne to lobra toujours to kendara vraiment na source place pas information ezali. Donc je ne suis pas sur ce plateau accompagné de invités parce que baza bango mon côté, j'ai dit d'abord à ma gauche, je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame la journaliste. Merci pour la présence dans l'émission d'émission. Moi aussi, je vous remercie vraiment. Nous avons accueilli une émission. Nous avons M. Trésor Mondonga Lola, Nazali parlementaire debout, il y a la Mouka, précisément dans la ville, province de Kinshasa, dans la commune de Gombe. Nazali vice-président, il y a Parlement Wana. L'autre occasion, il y a participé à cette émission. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai dit bonjour et bienvenue. Je crois que Boyibi Eli soit Congo Boni. Bien, madame. Est-ce que vous avez sous na plateau na biso? Oui, nga pese ngwezali pour bana poto bazaraso ba mona biso hein. Les boss Josimboui. Na ba kesoko mona biso c'est misali salema hein. Merci biso to sepela ko mona yo Mira Kinzaza na sima caméra yenda simbi makambo. Merci beaucoup fidèles internautes, hein. Merci à Papa Jos, hein, Papa Jos Mbouyi. Merci beaucoup à Maman aussi Moufouassoni depuis les États-Unis, hein, la grande dame. Merci à eux. Merci Nayo Maman, Tozongelio Papa. Par rapport d'abord, il y a préparatif, il y a marche, il y a le 13. Tout le monde MLC a préparé, tout le monde marche au Salema, mais bien sûr tout le siège a décidé Kimia Kimia Makasi, ça dit à Nini. Donc Bamsou bazo préparé, c'est pourquoi. Bon, merci pour la parole encore pour la deuxième fois, madame la journaliste. Vous m'apprenez à part Nabiso État qui a décidé mobilisation totalement. Attends la siège aujourd'hui, comme il n'y a pas la mobilisation, à l'extérieur il y a la mobilisation totale. Parce que le dirigeant Nabiso il y a parti. Parti décidé, c'est la partie qui avait gagné les élections en décembre 2018, qui le président élu Martin Fayoulou Madidi, qui était élu massivement par le peuple congolais.
vraiment mobilisation totale pour la marche à le 13. Bah, dirigeant a à partir de déjà dans la commune Moussouko sa mobilisation. Notre CG de Vos Kitoko, il est en communication maintenant avec ceux qui sont de l'extérieur pour la marche à le 13. Vraiment mobilisation totale. Parti etikalisima ezate biso bitoza mobiliser. Tout le monde demande qu'on a bien cas ya ici à bazoganga ba binomo bolali binomo ici bolali mais MLC déjà azali déjà ko salamaka. Non non, on est dans juste kaka bambia c'est autre zanango ko c'est déjà comment l'événement que les gars le 13. C'est pas dire que non ba fâché contre ou bien manifestation mobilisation côté ezali mobilisation ezanango totalement vraiment parce que CG nenga vandi wana azo salande mobilisation. Na médias congolais. Ils ont déjà mobilisation. Ils ont communiqué, ils ont fait un message, ils ont les canaux radio, la télévision, ils ont déjà mobilisation. Bon objectif, il y a marche, bit il y a marche en Wezani. Bit à marche à les 13, tozali, ezali, bit nango ezali. Bande konangai, toza ba congolais. Toko lingate un congolais qui a dit sous président de la République comme M. Kabila. Ou ba benga na comme soit disant Kabila. Mais nga na yebite babenga kay na komo moko bazako benga ekala Hippolyte Kanambe mais ba yeko pese kombo ya monsieur Kabila na yebite so kombo na yuta kaka wapi mais to yebi que non monsieur Rossa ou aza désigné na tête ya CENI il n'est pas voté na convention na comité ya bato ya religieux ba kene ko vona pour que ba voter moto moko ab ma président ya CENI il est désigné par bato ya FCC qui est l'auteur monsieur Kabila Hippolyte Kanambe. C'est pour cela que le peuple congolais. Tolobi que NON. Dans la date le 13, lundi, Tolobi que biso toza la mando kité. Toza ne loko mon côté to résister contre M. Hippolyte Kanambe, soit disant Kabila. Toza ne loko Kabila, t'es comme on Kabila. Non, son vrai nom. Son vrai nom, na kombo ta eloko za oye motama babo ya ngote. Toza ba preuve. Ba preuve ezali madame. Parce que tant on tozala qui na rassemblement biso toyoka kombo ya Hippolyte Kanambe par là. Ba pranda biso e para bande komisi ba uta na yesiko ya uta kuna. Ba yana kombo na yeke non kombo na ye vrai son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe. Mon maman Marceline. Ça reste à vérifier. Vraiment, vérifiez madame et moi je vous informe et que kombo na ye c'est Hippolyte Kanambe. Mon maman Marceline. En dehors de ça komba kabila na ko kongala kata kongwa. Vraiment tobi que non le 13 biso ba congolais déjà déterminé ya ko bimana nzela. Une constitution et permettre et que si ça ne va pas moi na Congo azana droit ya ko marcher si ça ne va pas les camomoko à sécurité azana droit ko marcher corona oui corona zali to boite la ya maladie comme babin corona mais corona ezaka pona bato la muka ou be ezaka pote bato la muka ba bimate to moi ba parti misu ba manifester propagation ko ya makasi papa balobi ekomi kozwa na mupepe échanger les sous forme ko ya makasi ozobanga te et ko ya makasi ka pendant que batala moko bato tambola pendant que peuple congolais va décider que non moto wana dans la placer na tête ya CENI mais to un état d'urgence état d'urgence ngo etkaka tango bana la moko ba décider que batambola non parce que tout le monde va partir mais juste va marcher marche moko pacifique ba sali pe zali droit na bango ba déclarer zali droit na bango Colonel Simbi Bangote, Bobiso Nekane Toko, tant que demandé Colonel Simba la Muka, et si ma peuple congolais en général, Tolobi NON à M. Malonda, à la tête de la CENI, Nenge M. Kabila Hippolyte Kanambe, mon maman Marceline, atteindre la tête de la CENI, Biso Tolobi qui a comme ça la tête. Merci beaucoup. Na droite nanga itozana ndeko l'histoire Congo. Par rapport à la déclaration il y a général Kassongo, ndenga zo alobi marche ko ça le matin d'abord pour na corona. Tout le monde bande quoi de pèse pas ça qui marche mais na côté à la muka balobi ko ça la matin parce que na marche wana pe matisi topé à corona déjà pour na yo réaction nos amis. Pour nangai réaction nangai eza vraiment eza ba cacophonie na Kassongo ba policier bazaki ebele tuluku bazana ba kashinete corona ngomoni bango te mona ka population ba policier ne bazana ba kashinete bazaki ebele sika moko ti ba obeta ba maya moto hein ba mona corona te ba mona ka corona na mito population peuple congolais partout bozali bo se mobiliser pour na lundi le 13 moto ako sabinote ba Kassongo wana ce sont des venants au bayana mboka oyo bapesi bureau ya climatisé azozwa mbongo ya l'état azolia peuple congolais azo souffrir abi passe ya congolais te bolanda ete on eza ba cacophonie azoyeba te eskani ya telema boya pona le 13 bana changu bana mwamba bana lukunga
bana monga fula boya vraiment tous à la mobiliser. Le peuple pas au sentir sensibilisation tête au tambola pas au sentir teint. Oh mais sensibilisation nyonso yango biso na kati ya Lamuka to zara na ba façon mususu te to biso force de résistance to sala ka to zara to vivre na ba corruption te kendengo ozomona na ba parti wana ou ozomona na ba plateforme wana bazokabula ba mbongo batu ba biso to zana moment corruption te to zana moment ya kuluka intérêt ya peuple congolais. Peuple congolais nyonso ayebi ke lipe komi 300. Oya sombi lipa 300. Oya si a mati transport 1000 francs. Oya si mai na ye bakati courant bakati. Hein facture zo ya kaka monter banarate. Bako saka forofé. Peuple congolais oya zo souffrir biso tout lundi le 13 tokutana to sangana lokola c'est l'homme to défendre intérêt ya mboka Congo sinon ceux qui to tiki mboka na maboko ya badongolo miso oyo ezali Kabila na FCC toko zo solution te. Est-ce que vos solo li pena ba parti politique mususu to bozaka kabine moko bande kwa Lamuka? Est-ce que vos solo li na ba parti politique mususu parce que objectif ezaka que bozobo ya likambu ya nomination ya ndeko na biso Malonda. Est-ce que ozalaka ka Lamuka yemoko MLC sidende ndeko Moïse et tout to bozana ba parti mususu? Non, na marche ya bandeko na biso IDPS. Bon moneka IDPS et ba parti ezalaki belé et puis biso to tiraka confiance na biso mingi na peuple congolais. Parti okokino koyate on s'en fout de ça mais tous on a besoin de peuple congolais. Biso drapeau na la teze ya Congo, ça veut dire congolais nyonso azana droit ya ko participer na marche wana. Ngamona na représenter ba congolais. Donc tant nazali c'est que congolais nyonso akozala. Tout le monde m'a si peu betaki, batu bakufaki. Est-ce que robangisa ba Congomani mususu te po ba ya marche? Tout le monde y a eu de personnes au bakufi. Est-ce que ba Congomani ba banga te munyo sur hôtel mara ya marche? Rossi kuta kufa. Ceux qui ont robanga met biso to kata ba lit. Mais la lutte continue c'est parce que magamwana to monango eza ba ironie. Ba yebi le vrai vérité et balingara ba mbrier biso toza ba congolais to ya ba ko manipuler ko stigmatiser soko beti ba ko kufa baza batu ba ko tikala baza pe batu. Merci beaucoup tozongeli au papa. To moni ndeko Fayulu Martin Fayulu azate nana au président marche. Bon Lamuka eza motute. Lamuka c'est l'esprit. Lamuka c'est l'esprit. Lamuka eza motute. Le président élu Martin Fayulu, le commandant du peuple, Azawa na 6 places dans le Congo démocratique. Mais tu as dit que le peuple congolais Azawa. Le peuple congolais en général est dans la carte de Congo. Le président peut donner mot d'ordre là où il est. Biso a exécuté Kakato Saliango. Donc, il y a le 13. Mot d'ordre de CP, c'est déjà le président Martin Fayulu. Le président est décidé et le président qui était élu massivement le 30 décembre 2018. Aza accompagné de mon côté. Baza prépare minei. Bango minei bavanda kalisanga, balala kesika moko balia kesika moko. Bayokani que non le 13 token de la marche. Toloba NON na désignation ya monsieur Malonda à la tête de la CENI. Yango lokola yaza la mboka bapaya. Accompagné na mutamutu muzitu. Awa pe baninga na bazali awa. Moninga na yeto moni ya liboso lokola Jean-Pierre Bemba. Yamimba lokola Moïse Katumbi. Oza précisément na ville à Lubumbashi. Toza déterminé, toza derrière bango. Biso peuple to ko abandonner bango te. Et de fait que bango ba abandonner biso te, biso to ko abandonner bango te. De fait que ba trahir no biso te, biso to ko trahir bango te. Toza appeler biso peuple to bima le 13 même si le président élu Martin Fayulu azana te. Est-ce que marche oyo et ko sala mal 13, vous assure que ko aboutir na quelque chose? Est-ce que vous assurez que Ndeko Malonda nda vandi na ibonga na olinga rotika ngo na bande kwa FCC ya PPRD est-ce que ba olinga na rotika ibonga na alors que les cas qui na vote maman ceux qui monsieur Malonda ko résister ko pikama wana ki atika la na tête ya CENI et loko etika la ko pikama libele za la kata mais c'est Hippolyte kana ma pikama ki wa keno ya ko longola kita bo konzité ya président de la République lelo oyo atenga mi wa pembe na zu monsieur Tshilombo wana yango to lobi boy bakosala pe semblant de basalaki pa monsieur Kabila ya kozwaka moto musu ko tia wana lokola lilingi ya pamba ko lobake non soit disant président de la République ndenge pe kosala na CENI ndenge osema na CENI mais c'est Malonda kosala te
akosala te biso lamuka biso peuple congolais en général tolobi ke M. Malonda akosala te. Qui dit solo, il y a retour, il y a Martin Fayulu Madidi. D'abord, on a préparation. Est-ce que c'est vrai qu'à Kozong? Oui, le président Eli Martin Fayulu, pour la retour, il a confirmé. Bientôt là, le président Martin Fayulu va retourner dans la ville province de Kinshasa, précisément dans Mboka Congo. Azo atamé Mboka na biso autant na toujours mabele Mboka Congo. Tozo zela biso peuple Congo toza pena Mboka ouvert ya kozela retour à président Martin parce que na Mboka wa bulu eke koti makasi. Ce qui président za absent na Mboka bulu eke kota aka makasi. Mais ce qui a zongi, au moins na bandindi, bavandi kimia. Qui est le président de la République. Mais le président élu massivement par le peuple congolais le 30 décembre 2018. Nana ngwa yebité. Ata ba ku financement belé ba yebi. Moto to yebi que président qui élu massivement par le 30 décembre 2018, c'était Martin Fayulu Madidi. Ezra qui élu lingi apamba ba tsheli bisote, ezaki monsieur Martin. Yango tozo zelaye ouvert maboko ko fungwama. Président Martin ya bientôt là azo atamé Comme ça, la retour dans la ville pour de Kinshasa, précisément dans le Congo. Merci beaucoup, merci Nabino Bandeko Balandi. Tozo kende malembe na souka émission na biso nde tolobara toujours vous informer, c'est notre devoir hein? Vous informer c'est notre devoir to kita ki penza toza wana siège ya décidé ko kutana bandeko ya parti politique ya ndeko Martin Fayulu ko sola maimatali marche surtout pe retour ya ndeko Martin Fayulu na songeli oliswa Congo toyoki que ndeko soka yeba ko mise en quarantaine. Donc est-ce que vous reconnaissez vraiment parce que aux États-Unis, le corona est makasi. Enfin, président Martin Fayulu Madidi, président Eli, mbote si que vous allez aux États-Unis, ceux qui président le peuple congolais n'y sont déjà mobilisés. Ceux qui président Martin Ayez à la Musutu, biso ba congolais toza déjà mobilisé parce que baza opposition congolaise et tike la biso. Tocheka tous na chipo inde botsara. Tochena chipo ipo eza mo mesano na biso po ezali coutume na biso ya ba peuple congolais ezalaka moto tolingi totombola kai. So moni tozo tombola Martin Fayulu c'est parce que tolingi. So tolinga ki était mais tonga itola la micho. So moni tolalite mata kita kende zonga pona le kumu ya moto biso tolingi le président Martin Fayulu au peuple congolais a tomboli na chipo ipa kolembaka te ko tombola ka chipo soki aye biso tokolala na aéroport Anjil ezala kokita iner boko mona biso le jour là na bengi sibino nyonso boya tozana yo pas bozo banga parce que tant kita na bo poussa en côté parce que bo tient mise en quarantaine faut ba étudier aussi voyage aussi wana biloba loba la bango omoni absence ya muto le bisa batu banguna biloba loba yo pena na ndengo yebeli président Martin Fayulu na kata Kinshasa na mabele ya banka bongo nani akopata pata yeka seka ba mais d'abord eza ndenge ma bête to kene non na genre politique te to monia outi aux États-Unis normalement tant waya ba c'est quand même quelques examens so ka ça est normal 14 jours ba tie mise en quarantaine so ka bimi na kitoko. Pour ça, la bino marche, pour tambo le nom du président, ok, il y a un bail qui a na cinquantenaire problème. Yo lingue bisangai ke RDC et les États-Unis na contrôle médical, hein, to na contrôle ya pandémie. Yo aussi on la kisangata nzoto ya motomoko o ya beli na corona. To motomoko abiki na corona to motomoko akufi na corona na kati ya Congo. Corona ezate na Congo. Corona ezali to ko minimiser te. Na corona ezali et puis mais pona quant à moi uta na bota makino lelo na mona na muto abela corona te nanu na mona pete centre o ba rijata corona na ebité toti kaka babilo musubo linga te to dévoiler on se to vandi to bazoba te so bo comité na niveau ko toucher le président Martin Fayulu aussi libanda c'est normal non et quoi si ngani RDC les États-Unis na contrôle médical qui peut yo ko exposer peuple congolais ba to reçoit maladie wana nde raison bani batelemela ngala lobi boyi États-Unis eza mboka to mabo matin tangu bazo bimisa mutu États-Unis basali tomba NPA basali ce problème moi siko lingolo bani nakati avion de corona rezoa pour les États-Unis ba vérifier ba traiter et ceux qui ba vérifier ba pesier vol aye siko bolu ba biso corona ozona mapata c'est que nzambe mtomo pesa corona likolo hein parce que na avion kuna ye ozana banana avion azayi moko wana za leader il faut yebara à cause d'un avion privé il y a des Américains délégués par les Américains. Biso peuple congolais, boyo kabiloba lobayate ya banguna, ya bato esi balali na rai.
bazo luka kombrie histoire ba mbria kangote président Martin Fayulu Madidi akoni atamabele ya baka mokola koya tokola na rapport Angile tokomema na tipo itokoya na eti esika peuple congolais arozana besoin akutana yi botika biyoka yoka nazo rappeler que Congo les États-Unis na contrôle médical tem so ba besoin to binisa ba secret ba meka. Merci beaucoup, comme vraiment la souka. Est-ce que ça m'a bé Kotia, président Martin mis en quarantaine, ceux qui va pour na ça la moi examen na cadre ya corona pour na éviter propagation quoi ça na ngopé. Maman wala ka ne bolo bana li falasé ne bolo bana ne boyo ko li falasé ngo yo ba ki no ba suso kaka. On est ba suso ba ko tamola na kata mboka Kinshasa wa ko la lisama na ba monsieur Tulombo na benga ka Tshisekedi te. Tshisekedi papa wana que son âme repose en paix. Oui, abunda pour la démocratie na kata mboka oyo. On est zaba soucio bato a monsieur Tulombo ba otambola kana yango. Bango bazaba envoyer à monsieur Hippolyte Kanambe. Ya kotambola kana sankoloba que no président Martin tant ko sala retour na mboka Congo, précisément la ville province de Kinshasa, batia ya quarantaine. A quarantaine yango, monsieur Tulombo wuti ribanda babika wuti Belgique ya zongia batia ya quarantaine. Bongo le président élu massivement par le peuple congolais le 30 décembre 2018. Bongo tia na quarantaine. Yena Tulombo na ngwaza la corona. Madame le secrétaire du Cameroun est sérieux. Parce que ce que monsieur Tulombo batia en quarantaine était moto de Belgique. Batia en quarantaine était bon président élu. Oazaki élu par le peuple congolais au tient en quarantaine. On m'a dit ça mabe. Bombe atomique au bêta. Alors oui, bombe atomique au bêta, on est vraiment très fâché, mais je crois que ça m'a bêté. Comme d'habitude, on a souka un mot de la fin, le mot du pour le peuple congolais. Moi, ma salutation là-bas. Ouais, le peuple congolais, Zaka Kebo Batela Kimia, lundi le 13, tout coup en abisso, surtout à mobiliser, ban à Paris, ban à Londres, ban à Bruxelles. Bolé mbate kolanda ba info ya mboka Congo pour makambouza na kata mboka ndo tolo bana mito makambouza donc vous êtes toujours connecté na Rossi TV Rossi News TV et puis na Pesimbote na les boss et le directeur général de Rossi News TV Joyce Mboui et puis na le président Joyce Mboui liso Kongoaza to ndera loba ki to na besoin ya na besoin ya chombo et puis que ça na peut se informer que bobi si président ke bote ko kanganga baote ko kanga biso na marche leki yo moyiba la police a miibi ka songona banana ye ba jue sengela ki bazwa mais na besoin ka ya téléphone wana o la ka ki ekoma vraiment na oza na esengo makasi pona biso bana Congo bolembate biso toza force de résistance eza na mutu moko te to étranger moko te o ko linga ko étouffer la muka na pesi liloba na ngai na bana la muka boyi ba dirigeant na biso ya la muka na sengi na bino bozala bomoko le moment est venu oh il faut to yeba na kati la muka tozana ba nani azana biso to boyi to tombe na piège ya je retire ma signature peuple congolais ya mbala oyo to kosala opération bengana monguna na kati ya Congo abima libanda po Congo linge banda misala. Merci beaucoup. Moi, ma salutation. Ouais, salutation Zali Kakana, stratège, stratège Nzalingo. Yeso na décidé, maman stratège Nzalingo yendevna. Soza besoin mon ali so Congo. Oye na siège décidé. Okutana maman stratège Nzalingo lobika kena besoin ali so Congo. Et puis bako chabiso à contact mais na sengi toujours nazo rappeler toujours na bana Kinshasa Mobimba. Boza la calme ka songaze lo côté na miso peuple congolais a PZT on a biloba lo besali ya kimbongo FCC et on ba tinda ya loba bolanda gentilité azana bilante o bata salani na simba zandu mabe a simba koto mabe donc botika wana bana bilakeli mabe bolanda nzela ya la muka peuple congolais nde boza komona biso ba toza na kati ya Congo bana MLC bolembate bana CCD à présent lisanga bonganga tokuta na lundi le 13 tokuta lundi le 13 ba drapeau ezala élevé et tombwama ba dirigeant ba parti na biso ba cadre ba coordonnateur bo mobiliser population congolaise boya na bango ba maman ba tekaka mapa maman boya le 13 lundi le 13 wana ba libanais ba onyokola maman na biso ba maman bola muka 4 okendo zwa mapa ba pourcentage ba otela bango yango te no tolbeli makambo wana te peuple congolais a souffrir na transport. Moi, on a le président, tu sais qu'elle a le bien avant, on va foutre à maïté 2 mois. Mais, chose grave, Tindeli Bango va facture élevée. Donc, tu vas facture à 20 000
fatigue 40 000. Ça veut dire que moi, je vais foutre yango. Na moment tozoloba, ekolo fufu 2500, $10, 20 000 francs. Bana oyo bagangaki bakei classe ofele. Na moment tozoloba, bana bakei année blanche. Yango nga na oloba boyi. Président Félix Antoine Tshilombo nyonso oyo kotombe na mutu na yo. Sala de façon que ba parents ba futa ki ba mbongo ya bana ba continuer ba classe. Ceux qui en eza blanche, bo leka bo annoncer to boyi hypocrisie peuple azoye ba position te. Merci beaucoup Tokomi na biso na suka, un mot de la fin, moi lidoba na ba imboka ba o balanda. Merci beaucoup moi na ya suka na ko remercier mingi bana Congo. O balanda ki biso vraiment na bopikili ki nyonso pe na ko na biso na ndenge na bokengi nyonso. Vraiment na do pesa bana Congo surtout merci minde bolanda ki biso tozali parlement debout ya SID la Muka où est précisément na ville province de Kinshasa na commune ya Gombe derrière l'alimentation Noulis biso tozali parlement debout to sangana ka mikolo nyonso de 6h à 8h tolobelaka vérité o bana Congo bazana koyeba te vraiment na pesi merci na bana neso libana ya mboka na pesi ndeko na ngai bokechu premier bokulaka lokondo esikani ni yo zali kuna papa na pesi yo mbote kobosa na kabiso te papa tosala mosala makasi awa ata tobeta mafimbo tolemba te ko yebisa ba congolais bo solo congolais ça comme ko fungula déjà misu erete kometaki na 2018 ko résister contre la nomination ya monsieur Tshilombo le lot connaître traité da erena biso peuple mais na 2023 tozo kende papa et on a commettre les sous-soutés. Toza derrière le président élu Martin Fayoulou. Toza akaba makoki au point que était la soutenir pour l'organisation du parlement na biso. Mais bino bozo na biso libana ya mboka, ba diaspora, bozana Europe, bozana Asie, bozana Amérique, bozana Afrique. Vraiment toza la soutien na bino. Numéro de contact qui sont au niveau de biso eza plus 243 97 066 41 08 plus 243 97 066 41 08. On a le numéro qui vous bengi boko zabiso en cas de soutien à bino. Bema moi à la fin na do bakebo na sa peuple congolais boy. Biso tozo de la retour ya président élu Martin Fayoulou. Retour na mboka Congo bandeko. Soki tozala ki 12h molile kokota. Po mo kolone ko za somo. Ndenge peuple congolais ko zela yawa. Eza lolenge moko no bazela ata masi ya bongo te. Le retour à président Martin, bisous tous mobilisés et puis pour la marche à les 13 peuples congolais. Nous avons pour la 4 districts qui a ville province de Kinshasa. Aux amants à nouvelle élan, aux amants à SID, aux amants à MLC, aux amants à Assemblée, à Baba Moïse Katumbi. Tout le monde est soudé comme un seul nom pour la réussite à marche wana. Ba diaspora, botinda ba caméra et la ndabiso, beaucoup de ba image. Merci beaucoup, merci à vous fidèles internautes. On va toujours notre devoir, c'est vous informer. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Merci à Mira Kinzi, merci à Papa Bienvenue d'hier. Merci beaucoup Papa et merci à vous fidèles internautes, à Maman Rossi Moufoua Sony. Merci à Papa Joss Mbouyi. Quant à moi, vraiment, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.